Oh mama mama na lobe, mama dele ma bondela, tolo na se, utupe na moi, olemba te mama, dele ma. Vie éternelle, Nzamba lié en la parole. Soko zoyo qualité ya Nzambe ya solo, oye pemami na molimo mo santo, c'est que moté yo azote ya bino azote sa bino nourriture na temps convenable, c'est que yebaka ke yo oza na volonté Nzambe. Mais soko za liboso ya ba prédicateur o baza ba brigand, o pour la bandero loba, ba ekoyana après biso ba loup, o ba ko épargner même ba prébité. Yo yebaka ke soko zo la avec na yo na ye ozo ke na defend. TV, une nouvelle histoire avec Jésus, une nouvelle vie, une vue de nouveauté, une belle histoire de qualité avec c'est comme un bébé, il ne sait pas que c'est le ventre, mais une fois dehors, il devient le fils de tout le monde. Shalom, bien-aimés de loin de près, bande qu'on a bisonné sur Baola Nabiso. Topi si bien on a pas un mot télé, tika qu'on a bisonné sur Christo, à part la moko. Tozo partager la bino, je crois, moi exhortation mukier pour nous édifier, bien-aimés nyonso, Bazola Nabiso, sur parabole et à 10 vierges. Na lingi tozo na nous livre à Matthieu chapitre 25. Aujourd'hui, Bible na yo place aux arts, aux Olanda Biso, Matthieu chapitre 25, tu vas dire la première verset, si tu as ôté l'émissa, la 12e verset. Je crois bien aimé la Biso 16, après vous finissez la Biso na Matthieu 25, nous lisons au nom du Seigneur. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point de l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Le sage répondit, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le bout arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Verset 14. Merci beaucoup. Je crois toujours partager parabole et la 10 vierges. Awa, na kati ya parabole za kolo, ndemo tazoteya, azo expliquer biso le kambo 10 vierges. Alobi, ezaki na 10 vierges. C'est que na chiffre 10 asangisi bango nyonso. Alobi ezaki na bokonzi ya likolo. Et kokani na 10 vierges oyo bazwaki baminda na bango. C'est que bango nyonso bazali na minda, bazokende na rencontre ya kokutana na époux. C'est que kokutana na mobali. Mais si kolo eko kabola à partir verset 2, alobi 5 na kati na bango bazali folle, 5 bazali sage. Sikoyo oyo bazali sage bazali na baminda, bango nyonso bazali na baminda, mais siko oyo ya mayele na bavazi na bango bazali na mafuta, mais ba oya bazoba bazali na mafuta te. Nde na butu lokola mundile komaki bango nyonso bangozi ya mobali aye koya na kati ya butu de seke na tango kenda batu balali nde bagangi ke mobali aye. Ba oyo bazali na mafuta minda na bango pendaki bazokende kokutana mobali. Nde ba oya mayele ya oyo bazangaki minda babandi kosenga moye ezalaki soki babina babaki kosomba place ya bato babandaki koteka. Na telemiano awa par rapport ya likolo kaka topesa na likanisi to batokita malembe malembe. Nzambe aprechaka biso même na kati ya bachiffre. Ata na bachiffre Nzambe alobaka. Tomoni bamiseka oyo baza 5, baza 10, babandaki kozela mobali.
or mobali oyo bazolokisa biso awa eza moto mosusu te soki eza kolo na biso ezokestitue parce que époux eza kolo yebo basi oyo bazorepresente biso eloko mosusu te parce que église eza représenté na chiffre 5. Il a fait les airs comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est que l'église a conduit le ministère. Ministère de l'Obanine, ministère de la parole. 5, bazalaki ya mayele, mais 5 mususu, bazalaki, oyo, bazalaki ba folle. Babandaki ko sosolate, parce que bango, bazalaki kaka na minda, mais bazalaki na mafuta te. Action. Ok. 5 na 4 na bango, bazalaki mayele, mais 5 bazalaki mayele te. Siko likambo ezokamwisa biso bazalaki nano liboso tomoni ke bazalaki na minda. Pourquoi bango nyonso bazalaki na minda? Mais différence ezosalama place ya mafuta. Po bamisusu bazala mafuta te, mais bamisusu bazalaki na mafuta ya réserve. C'est que elle bazozala mafuta nde kosala ke mwinda ekufa te. C'est que babo bazali mafuta minda na bango kosala nini ekufa. Mais bao bazana minda, bao bazana mafuta te, minda na bango ekufa. Mais bao bazana mafuta minda na bango ekufa ezate parce que eloko ezo permettre mwinde pela ezali nde mafuta. Nalingi toloba na raisonnement na biso te. Tomoni nano liboso bango nyonso bazalaki na eloko nini bazalaki na minda. Siko minda ezolakisa biso nini? Nzambe lokola interprétera liloba na ye moko po ezala raisonnement imete. Nangina on a tout dans Nzambe a expliqué biso po tomoni basi ya nyonso na ya bazoba na mayele bango nyonso bazali na minda. Siko minda selon liloba Nzambe za nini? Tozo écriture moko totangi. Et si comme ça, aux Bible na yo zolanda biso, tozo écriture na Psaume chapitre 119. Verset 105, nous lisons dans du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors la Psaume Bible zolanda biso babi liloba na yo ezali mwinda na makolo nanga pe ezali lumière na ba sentier nanga. C'est que liloba ya Nzambe to comprendre que ezala minda. Eza mwinda. Siko tozomona 5 vierges wana bango nyonso na ya bazoba na oya nini ya mayele bango nyonso 10 denge bazoza na minda seke bango nyonso baza na parole. Siko eloko ezosala la différence eza nde mafuta. Or mafuta en réalité c'est ça Saint-Esprit. C'est que mosali ya Nzambe oyo ministre de Dieu oyo aza na liloba ya Nzambe azali na molimo mosantu oyo eza koéclairer parole oyo aza nango aomema peuple na kati ya confusion te parce que peuple oyo azokamba mokolo oyo epwa koya parce que epwa koya na moment molili eza makasi ke bato balali ndenge tomoni lelo bato baza na mort bato balali sommeil moko spirituel c'est que bato bazocomprendre moment te moment nini oyo tokomi te bato bazokota na kati ya badistraction makambo satan na tie na kati ya bafacebook badistraction na kati ya baconcert ya bamusike ya basali te na ndenge bato bazomipesa na kati ya bamakambo ya bazoba oyo nyonso tozomona lolenge satana atie bapiège ebele mpo amema bana Nzambe na kati ya motambo bato basala makambo oyo ekolongola bolingo ya Nzambe ekolavia bato nangi naloba eloko moko na peuple de Dieu baolanda biso toke ba moment oyo toza eza moment ya mabe parce que tant toza bible ezoyoba molili ezopusana mais toyebaka ke mokolo ezoya c'est que eza na mokolo moko le Seigneur oyo kolo akoya kozwa baoyo batambolaki na kati ya liloba na ye mais awa lokola butu elekaki molili elekaki bato balali oyo ya bazoba bango bazalaki kaka na minda na parole mais bazalaki na mafuta te. Or mafuta lelo eza Saint-Esprit. Est-ce que mosala ya Nzambe oyo tozosala tozongaka na sa makolo ya Nzambe tozokamba bapa te tozopesa bapa te nourriture na temps convenable d'église oyo tozosambela nangi nabeta sete na bana Nzambe oyo bazolanda nga toyebaka ke vie éternel Nzambe alia yango na parole soki ozoyoka liteya ya Nzambe ya solo oyo epemami na molimo mosantu seke moteyi oyo azoteya bino azopesa bino nourriture na temps convenable c'est que yebaka ke yo oza na volonté ya Nzambe mais soki oza liboso ya baprédicateur oyo baza babrigand oyo mpona bande oloba ekoya na après biso balou oyo bakoépargne même babrebi te yo yebaka ke soki ozolanda aveugle na yo na ye ozokenda lifemi est ce que mateya oyo yo oyoka
Et sa prédication, ils ont préparé pour Mokolo. Mokolo na kolo. Mokolo 5 ans à Mayele. Bazaki na minda, mais bazaki pena oui. Oui, le wana ne bando permettre ba minda la bango ekufate, ba minda la bango za l'éclairer. C'est que liloba ya nzambe ils ont te ya manadenga solo et qu'on permette que liloba ya nzambe eza na vie parce que eza animé na molimo mosantu. Nzambe de mutozo kamba pe nzambe de mutozo ko éclairer. Oyebi na kati ya tabernacle na non batiaki table à pain la proposition. Mais batiaki 12 pains. Oyo bandaki ko représenter 12 tribus ya Israël. Mais na ngambu batiaki eloko mosusu te, mais na ngambu batielaki bango chandelier na site batiaki chandelier. Chandelier rôle nango ezalaki koéclairer mapa parce que mapa wana ezali 12. Or tu comprends que le message véritable c'est Jésus-Christ. Yebe likolo de photo mon 12 pains. Yangwana oyo lokola mesa aosala nini aosala multiplication pain kaka 2 fois. Première à 5 pains, deuxième à 7 pains. Si on a 5 à 7 pains, et ça a 12 pains. Il y a le col, mais ça c'est que 12 et pas les colons. Mais ma pas éclairé dans la lumière. Si on peut lumière ezala, ils ont senga, muto azana minda, mais azape na nini, azala na will. Oh will c'est le Saint-Esprit. Mosa li yanzambe. Moi na yanzambe ozola ndaba. Est-ce que mon lit, mon ensemble, bon, c'est là, biso pour un jour à rédemption. Au moment où déjà la carte étouffement, ou bien mon lit, mon ensemble, va travailler la carte à dîner. Parce que pour le coup, ça là que tous encore céleste, et tout qui est beaucoup à Nakolo na mapata. Et le coup, ça là que tout comme bon ba pour la tout so koufi. Et ça, ce qui Saint-Esprit ou attristé Saint-Esprit dans la carte na. T'as les temps bon. T'as là le négociation dirigé final. Est-ce que yo meni mukili na mapeka? Peut-être au Kanisa Kolanda, les Arabes des matins, M. Ababé Binilelo, les Arabes au Rotia Combo, la famille, au Rotia Combo, à part Rotia Combo, les Arabes de Baté Combo, Basale là, même pas monument, la Moukili, mais Bazan a dit à Tourma. Mais les Camerounais, tout le monde est assez peu awa, n'a pas de Zambo, Bazo, l'Andaliso, va comprendre que malgré tout aux ans de l'Obanzabé, mais tout beau, ça n'a été qu'aux Arabes, là où il y a réserve. Oh oui, la réserve, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ne avokamba biso nda kokomisa biso tina frontière aux frontières na biso c'est le ciel yango na mwana nzambe nyonso olanganga bango bayaki mobala yeba o bazalaki prêtre bakoti na mais ba oyo balalaki ba o babomaki ba minda la bango bazo ya porte des kangamaki lelo tozaka na inana grâce Bible zolo na biso racheter le temps car les jours sont mauvais. Tout ça, pas moment à ma peine de qu'on a bota la dégue bateau au koufa. Bota la macambozo ça en amitié. Bota la dégue diable la zone détruire bateau. Est-ce que bateau n'y sont pas au koufa? Banzo bika. Kokoufa et zanzela na biso nyonso. Oza la pasteur, oza l'évangéliste, oza la nan c'est biso nyonso au koufa. Mais les kamona biso eza au koufa na kati na Jésus Christ. Parce que il est décrit errer les morts en Christ. Pour misala na bango ko sala ni erolanga bango. Soko kufi na kati ya Yesu to éviter les weko ozolo na nzela nini peut-être les weko ozolo na malade peut-être les weko ozolo na accident peut-être les weko ozolo yo obeli pété aussi nzela ka kokei li weko ya eza lolenge nzambe ye moka bongisi mais li kamna biso ata li wo ye ekuta yo na kati ya nzambe soki li wo ye ekuta yo na kati ya nzambe te amna yo koza perdu ndeko na ngai ni kolisa mabe makasi ba o bazaki mayele bakotaki mais ba oya so ba bazala ki rejeté koluka te nobi oya kozwa mayele on la vérité en face on comprend que parce que ba te belé ba kufa lelo ba ndeko nyonso ba kufa soki nzamba lo bazo ki sabango na vie na asir l'église to za na place à ça parce que soko kufi oye ba réalité na ba o ba sakana ki évangile na mukili soko kufi o mona mbongo zelo ko mokote o mona mabane zelo ko mokote o mona biloko nyonso mukiliza mo o ya ko comprendre que eloko leki nyonso ezaka évangile moya musu nzamba tikela ki biso ezate ya mona bana basi oyo message oyo ezaka message ya ba ignorante message oyo ezaka bato ba prier bato ba banda osala ko ba nyonso bazana ninda na ya bazomba na ba mayele ba nyonso bazaki na minda minda ezani minda c'est la parole. Mais il y a une différence, les amis qui ont soutenu, il y a une différence. Il y a une réserve à ma fouta. Or, réserve à ma fouta, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans l'écriture, pour tous les cas, 2 Corinthiens,
chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Nous lisons du Seigneur. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie des dieux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ok. Virginité, apôtre le bazar jaloux. Jaloux avec jaloux à chrétien. Jaloux à l'église, oh yaki. Alors bien ça jaloux na bino mais jalousie ya nzambe. Pour la fiançaille qui bino kala na mobali moko, pour na présenter bino en Christ toko la vierge pure. Tu comprends que ba miseka nyonso wana bazaki ba